na che caméra na bundu na zalaki kutu na ile tiki caméra izo aki tango na che caméra na ibisi na dingina suba azuma suba wana nzoka caméra ibandaki kozwa asali makambo na ye alingaki asala na kacha mutuke esili pendant 46 minutes oyo avec amatela kingai 46 minutes bien ok omelela nga drogue ou bien omeleli ngai biloko nini abino eza naturel nazalaka ka boye abino me mukolo na kushena na bio ozalaka boye te na baluki na sima na moni ye abandi ofungola chemise na ye deja ngambi sikoyo awa obenye ngai poto ya kosala lisusu ou bien oyo opesa nga ba document na ngai les cas tokende ka mona place tokende na météo na lopango na ngai tokoti na ebisinga bina na batama na sena batama pour sentinelle ya mona ngai te afungoli porte tokoti tokende na suka puisine yango oyo na ndenga sima aparke na moni abaluki na sima abendi kofre na ya bimbisi orevove na ye wana aye nango na kiti ya sima ezalaka na mwa elamba moko boye neti poche na kiti ya sima wana achango na kati wana ayebisinga abi baluka liboso baluka na sima na bino moko bokoma ngai mami tubola bazwi telefone na ngai soit déjà telefone ezalaki na image bazwi yango so bamoni nga susu na telefone bakokanga ngai natikali na image wana te nayebaki atande nini ya kolongola yango te nyonso tu yango nde bino boswi bopesa nga nazwa ta bafoto na ngai intime eza na kati wana bafoto na ngai mosusu eza na kati wana nazwa baboyi numero ya telefone poke alobi na ngai napesa ye mot de passe na bino papa naya kozwa ta numero na ngai telefone abi okeyaka ntango na ye alobi na ngai yo ovandi wana ngai nabiki na kaye ozobimisa numero ngai nazokoma ozobimisa numero ngai nazokoma telefone na mesa nalingi na suba nazalaki na posi ntango aloba ndenge na suba wana poke afongola nakita nakima na nga apesi nga 2 sachet abi na nga suba abi oke nga moko nakebwaka masuba na nga alobi pesa nga masuba wana nga moko na obwaka na nga masuba ntango azwi masuba na bino avo kutu asuba abandi olongola bilama mutu moko abengi ye mwasi na ye alinga bote fala sambelela ye ntango azosambela nga bino nazwi telefone na ngai nasali neti comme si nalingi natia kamera nga bina mekana nokofilme muku na oyo poke nalakisa image ya kobanga apesa ngai mekana nga parcelle nga bime mukuna akoseki bango ebisi bango ke soki ngai nalingaki nazwa deuxième femme eza parce que mwasi nini eza nini na ndako asali lisusu ekobo nzamba likolo azomona nga nazokwasa ayebisaki paster mbakadi ya mangembu paster bakadi aza moto azobanga nzambe bandeko na ngai bankana s'abonner massivement wapi ma référence TV esika omoni bakomi s'abonner lisapi oyo kaka dobika bongo yo komi mbala moko abone esili bongo te tala ngonga wana ya mokelekete ezali na mopanzi ya loboko na yo ya mobali kaka lisapi oyo dobika na ngonga wana dobika Bonsoir tout le monde. Ezangai mokolo makambo ezotambola na réseaux sociaux. Nazo expliquer mokili mobimba boye. De un an, nga mutu na publier ba image wana te. Nga mutu na publier ba image wana te. Natikala ko publier image wana te. Ngai nazalaki mwasi ya assistant ya mukuna. Soki mukuna a voyagé, ye mutabando tikala na église. Ye abando pesa prophétie, mukuna azoteya. Tout le monde na église wana mbimba yebi kancha. Nzambe o. Kancha abalaki ngai officiellement devant l'état, devant famille na ngai makambo nyonso. Kancha yeko bela,
makambo mire na église ke bacheli ye poison makambo ebele kanti akufi donc kanti akufi nazeli babenga ngai mpe mpona makambo ya bien babengi ngai te naye koyoka bisi ngai parce que mokuna azwi lopango ya alimete apesi grand frère ya mobali na nga ya bibwa apesi petite sœur na ye ya bandal ye nde moto azogere yango kuna après nasilika nabenga mukuna yamba ngai te ntango naye kokende menase mobali na ngai aza na bana mosusu oyo abota na mwasi mosusu avant ngai nabengi mwana wana ya liboso kapi tosololi ngabi kapi me popesa ngai mpe ngai nazomona claire te boyeboye ekomaki neti mwa complication naya kokangisa mwana ntango nakangisi mwana ye kondima apesi ngai quelque chose ya mbongo alobi nono mokuna ndi moto aza na responsabilité ya biloko nyonso mokuna ndi moto azogere yango après ça baye kotika mwana eye kovanda na vandi 19h moko namoni maître Roger maître ya mokuna abengi ngai maître Roger wana azalaki maître ya mobali na ngai azalaki maître ya kancha ntango kancha azalaki na bomoi après akoma na ye maître ya mokuna ntango abengi ngai alobi na ngai non ma vie aza na posa na yo mpona makambo wana ntango nakomi ezalaki 19h nakomi nakuti mokuna wana tosololi oboni mama weekend awa mpenga bino nazalaka na ngai yo mobali na ngai akufi ozwi mapango okaboli obosani ke ngai mpe nazali natikali na mwana te wow ozwi mapango okaboli na ndenge non bayebisa ngai ozalaka te ovoyage akosinga bongo yaka lobi ntango na ye lobi omoni mwana oyo azoloba mwana ya mobali na nga omoni mwana oyo ata ntango okangisaki ye kapinga na boyaki koya parce mwana oyo amanka ngai mwana oyo nayebisaki place wana ke balokatere bakota te akotiaki balokatere na nkome nalingaki nalakisa ye ke ye aza na makasi koleka ngai te ngai mutu naza na badokima makambo nyonso to soki olibi makambo nalingi nayebisa yo nakopesa dokima wana sikoyo na bureau na eza lopango mosusu ezala en face na bureau na ye wana babetango batolo boye bazotonga ngo sika boye ayebisi ngai omoni soki ondimi nakopesa na parcelle oyo après nakobanda opesa mbongo ozongela makambo na obanda okende bashine banini ngai mpe pa évêque nazovanda na ndako ya bato sikoyo na mbongo ya loyer awa okale obolinga bapesa ngai te finalement ozolinga ngai nasuka wapi na mwana nakotrouve solution nde nasi namoni deja kende oyo alobi na 10h lobi ntango nakomi na 10h évêque alobi condition nga ndenge napesa yo nakushe na yo soit nazo deuxième femme ngai abi non nga nakondima deuxième femme te après nakondima babétise wana te mais ngai nayebisaki depuis mobali na ngai aza na bomoi na bando bango makasi après mobali na ngai akoli na maboko na yo moto okolisa mobali na ngai mokili mibimba yebi ke kanti akoli epa na yo kanti akoli na maboko na yo kanti akufi na église na yo lelo ntango yo okozwa ngai ntango yo okozwa ngai mokili bakoloba nini quand même a répondre ngai alobi asa akufi esali nini ngabi do makambo suna zoka ke na liwa na ye pe ozalaki na kati ça veut dire eza ya solo non nalobi na nga sa akufi déjà ngabi me yo okushana mwana ya mobali na ngai mujinga akushana mwana akushana yi après siko ndiko kushel susu nanga bango baza bato bandundu esali nini mikanda lupango yango oyo ozosouffrir oyebi ke mikanda lupango yango okende okangisa ye ozwi mikanda lupango te ngai naza na pouvoir na mboko oyebi peke naza na pouvoir na makambo nazoba mpona président aza na confiance na nga makasi ata oki okangisa nga mpe bakokanga ngai te sikoyo ngai bimena moto oyo na makambo azoloba abangisi ngai mpe ngai bien sûr aza nini na pouvoir naza na esika ya kokangisa oyo te ngai aza na pouvoir te yo moto oza na pouvoir après eye kosalama nazongi na ngai ntango nazongi okende oraisonne ntango nazongi 3 jours après nabengi ndeko na nga moko naexplike ye naexplikaki ye nano place onga na bando ovanda mokolo ndako na nayebisaki ye ngabi tala mutu nakosi ye na kombo ya mutu mosusu ke aza na problème moko mbali na ye akufi eke osenga bien na ye muku na alobi alinga kushe na ye alobi mpo na ngai asala na ye te mais fi wana azosouffrir nake osolola na ndeko na nga moko ya mobali nakotanga kombo na ye te ndeko na nga alobi na nga mima
mutu wana aza na ye na munoko makasi ye wana alobi aza na pouvoir mpo na nga nde eza mpo na intérêt na yo ndima kaka tala na ye kaka après na évêque abengi ngai oza wapi nayebisi naza na ndako oyaka na bureau ntango nakomi na bureau mama oyebiki ngai na bandeki olingo depuis kala ntango obanda oya na mobali na yo wa nazokata makambo na bino wana nayoka masolo nayoke yo obandaki kosala ye boye ifalenga mpe nayoka makambo wana soki oboyi nazo deuxième femme ngai naza prête ya kochange vi na oyo na sekonde moko ya moke mokili egangi famille oyo balobi ke osimbikisi nazalaki na moma moko ya faiblesse na bando ovanda na ndako ya bato place navandaki wana mpe nazalaki manipule donc namoni ke na mwana mpe namoni na suki naza na eloko ya kosala te ata na ememi ye na justice muku naza na mbongo naza na mbongo te na kosala nini naye kobenga maître na ye na expliquer maître na ye maître Roger azalaki maître ya mobali na nga akomaki maître ya muku na expliquer Roger tala maître Roger abisinga bi vie oyo soki ayebi ke nga na yo yebi makambo oyo aya omona nga mabe mais oza mwana mwasi soki omoni ke eza mpona intérêt na yo je préfère mami ezali kokoperdre te sala yango nde na sala na nga yango ntango nasali nayebisi sikoyo tokokende wapi na hotel ou bien na tokokende place nini alobi na nga non ngai na ndenge nayebani tosalaka na bureau nga bime na bureau eza place osambelaka bato no wana etali ngai na bureau na ye na nsima wana aza na kamwa eloko moko boye lokola tete oyo eza matela afongoli yango alongoli mesa kote bato bavandelaka kote ya salon wana atandi matela wana na se ya tapi wana adeshabille akushe na nga ntango akushe na nga ndebisi epesanga mikanda parcelo non kende oya alobi na bosani yango na coffre na ndako epa na nga apesi ngai mbongo $100 ozonga na yo na kobenga yo na poko na 19h yaka 19h ntango na ye navandi wana muku na yamba ngai te 6h ata bato nga mpo ngai nazomema ngo na justice likambo yango te ezalaki déjà na justice après nakomobenga muku nazoyamba telefone te nakomobenga oyo nazalaki na réunion na président nazalaki na présidence boyeboye makambo ebele ngabi ok alobi kende oyo alobi ntango nakei lobi wana na ye babengi ngai mbangu d'urgence na présidence kende nga moko na kobenga yo mukolo elandi aye kobenga ngai oyaka ntango nakomi oyebi ke depuis nasali na yo nazolala te nazomisentir bien te vraiment nazoyeba te nga bime yo oza na mwasi kitoko makasi odia mwasi no na ndako aza mwasi kitoko ya visage arépondre nga bien aza kitoko ya visage nga bime sikoyo nazoyeba te papa efeki ide na yo ezanga mpe napesa koye respect makasi depuis na eloko osali ngai naza na respect ata moko te ko epa na yo nazovanda epa bato naki oyebisa nayebisi ndeko na ngai ya mobali Paul avant kutu nayebisa Paul ayebisi nga bi no omoni abandi kolenga mokalo omoni soki ondimi nakopesa mikanda na yo me nazosentir so mwasi wana na ndako te omoni makambo na sentir epa na yo to abandi 19h ntango nakei nayebisi Paul nayebisi ndeko na ngai nazongi na 19h ntango nazongi na 19h nakoti na kati ntango nakoti na kati namoni eveka abendi bureau na ye abendi aza na kamwa ovove na ye moko boye ya couleur ya ezokende crise neti mwa chocolat neti crise boye atia yango na mesa ngabi bon yo mpe ozalaka na munduki abi eza mpona protection na nga sikoyo nabi eza mpona protection obimisi mpo obetanga masasi bien osalanga nini non naosala eloko te atelemi abloke porte malembe abloke porte malembe alobi nalingi makambo koswana te kobunda te naza na posa olongola bilamba telema ta namonaki munduki wana nazalaki déjà bien te après na bangi na ngai bino muku naza capable ya kosala moto mabe nalongola bilamba muku na kusha na ngai lisusu nayebisi ok okushe na ngai 2 fois nazolala libanda nabime pour l'amour de Dieu pianga nano ata mbongo nazwa ndako nazosofrir na mwana nayebisi pesanga nano ata mbongo nazwa ndako nazosofrir na mwana nazolala na mwana esika bien te muku nalobi na nga ok ndenge eza bongo nga moko nazozwela place ya kovanda naza na kope moko nasali na présidence nazozela présidence signé document wana bazolibere ngai $500,000 na okatelo ata 100,000
ou 50 000 o badokende makambo no Chine anatanda na landela na makambo ya lopango nga na website que no peso na lopango msueza en face nanga o ifana landela pour na changer ba document wana pour bato ba déranger ote Monique nazaki na état de faiblesse nazaki na eloko muso osala te nazaki na muto akoyede ngai te nga moko nde mutu na edaka famille na nga mutu na sunga famille na nga tout le monde o bayebi nga bayebi makambo nyonso to ba musuku tuna betela ba ebele kutu bayebi ba histoire oyo après muku na bake ozwela nga hotel moko na bandal sima ya wenze wana ya bandal wana nazala kutu na contact ya bato hotel wana nga bino place bino bozweli ngai te na kovanda awa te na kovanda na hotel o awa te nga bino bopesa nga ba document na nga ya mikanda ya lopango mbali yango obie bobimisa ata locataire moko likolo wana botyanga mpe ata likolo wana na vanda nano anatanda ndengo olobi ke ozo préparer mikanda po pesa ngai ok na solo nano na bana mususu wana tango na kei muku na mesana ko pianga ba $50 na ba $100 na ya pianga $50 ya ba $10 na sina kushene deux fois sikoyo ayeko benga ngai o mamicho abenga kanaka mamicho oza wapi ngabi nazana ndako yaka to solola tango na komi wana omoni na solo ina banda wana na expliquer bango makambo nyonso tout déjà pour na ko inviter ba problème na solo lina bango na expliquer bango déjà makambo nyonso tout déjà bana wana baza d'accord oyebi ke bana wana baza bato bandundu mwana wana mususu wana azwaki ba document wana avana zwango a changer kinano ba kombo makambo ebele nde na kitaki obotola yango nazobuna na changer yango na chango na kombo na yo après na chape na bana pour que yo za la peine intérêt na kati wana vanda kaka calme nanga nazobunda pona yo nga nazo changer vie na yo ko bangelo ko ata moko te ok problème ezate nazongi ndako tango apesi nga 50 000 na futa transport nazongi ndako tango nazongi ndako na vandi après une semaine abengi ngai oyebi ke oza wapi mamicho oza wapi nga bina zana ndako yaka na bureau oyako zambongo ya kolia tango nakomi abengi secrétaire na ye Jérémie a na fongoli coffre. Jérémie a bimisi mbongo 150 000 francs a pesiye. Ya francs. Azimbongo wana a pesi ngai. De ngabi sikoyo papa veut que nazo comprendre idée na yote. Na yebisaki yo bopesa nga mbongo soit na lokana no place ya kovanda nazo souffrir na mwana après bopesa nga mikanda parcelle to lukato bunda parce que bana ya banda nga baza d'accord pour to teka lopango wana mutu na mutu azo par na yenga azo par na nga so na lukela mwana en côté mususu sokini parce que muko na lubi na nga ok problème ezate na utala likambo wana mais yo dimaka makambo no sunga nazo biso parce que nga mutu nazo gérer makambo no sto moko na ko benga ngai alakisi nga document moko tokomaki na présidence pour na makambo ya mbongo basinyaki mais eza nasalaki erreur balobi na ranger yango abengi maître na ye Roger maître ozosala yo nazo ranger nini document papa eza pona nini eza pona mbongo na présidence abiongo omoni makambo nazo sala oyo nazo combattre kabila oyo nazo finga kabila bakanga kabila oyo donc yango nde ekomi na mato ya président alingi apesa ngai mbongo Parmi mes moutons à cause de la zone concernée na combo ya président. Président soit linga pesa mbongo akoki kolaka yo. Ngabi eza makambo na ye azo sala makambo na ye. Ngabi omuninga alobi na nga omuninga na makambo nyonso nga nazo sala oyo. Ata mokili oyebisi mokili nini mutu ata mutu akondimela nga ponga nazo combattre ennemi ya Congo. Ngabi nga aza politicien te papa nga aza na nga individu mutu normal. Naza na posa opesa nga droit na ngai esili. Et si les soucis n'ont rien on a kokokisa droit na yo problème ezate. Moko na eko benga ngai ya kana bureau. Abando benga nga vraiment chaque jour abando benga nga chaque fois. Mami ola muki bien, oza bien. Ayeko benga ngai mukolo mususu oyebi namoni non avandaki na bureau. Avandaki na kiti na ye namoni aye kotenga na avandaki asimbi ngai na lipeka. Donc si minga na lipeka Jérémie aya betport secrétaire na ye ayebisie mama azali banda mwasi na ye ota aye après abengi nini maître Roger maître kotana no pour tous à la mission pour que eloko moko ya mabeza la te ayebisi secrétaire na ye ke yebisa kote na porte ya sima mwasi na ye tango akota na porte ya sima mwasi na ye akuta ngai na fuandi na mukuna na ye mwasi aye pe avandi na kiti
ayebisi mwasi na ye abi oye kosala nini awa omoni ke nazosolola te bima kende mwasi abi me naye kozwa no abi bima kende nazozela baye kotikelanga so ye kotikelanga oya ozo nayebi te soki ayeki kozwa nini te so diza maître na ye ayebisaki ngai ke mwasi na yeki kozwa mbongo ya kosomba provision ya ndako ok mwasi abimi na ye akei na ye totikali ntango totikali maître abimi atali mwa mouvement libanda atrouve ke mwasi akei na ye moko na akangi porte aye abando simanga na lipeka ntango abando simanga na lipeka nayebisi papa efe kolingi osala nini oh non nalingi nasala eloko te oyebi deja ke nasi nasala no deja 2 fois mobimba eloko nini okobanga lisusu awa ngabi papa efe ndeko na nga moko ayebisi nga bi nasala yango te mpo okokomisa nga instrument na yo kopesa nga eloko ata moko te obanda kokosanga parce que osalaka baaventure ebele voilà oh ndeko na wana azokosa yo azokela motema mabe boye makambo ebele nayebi me finalement ayebisa ngai nanu susi na yo eza nini oh susi na ngai oyeba ngo kaka nasiliki nafungoli porte wana nabimi na kei ntango nabimi na kei obetela ndeko na nga namemi ngai epa mokonzi moko boye nakotanga kombo ya mokonzi wana te mokonzi wana alobi na ngai me oza na bapreuve te ifale ozala na bapreuve mpo ke tobenga ye tolakisa ye na miniti omoko naza monoko makasi akowangana na ye eza likambo ya nini te toza na poso tosolola toyebisa ye ke makambo asali eza mabe apesa yo document ya mobali na yo apres atika vi na yo ngabi na osala nde nini o ifale tozala na preuve parce que eloko ezolakisaki obimi na ye eza nango te naye kobenga mokuna ntango nabengi mokuna oza wapi oyo naza na ndako nayaki ebiro oza na posa na nga ngabi oyo nayo na posa na yo lelo oyoki mpe posa na nga ngabi oyo nayoki posa na yo ntango nakomi na biro nayebisa siko oyebisanga nano mpo opesanga badokima wana olingi nini eveke soki nakushe no ya suka oyo nazojire ke ya suka oyo nakopesa yo ya solo ya suka okopesa abi omoni kofu wana eza na mesa wana eza badokima wana ntango namoni na ngai nini papier wana eza nini babenga nini eza farde moko ezaki bleu eza couleur ya bleu ya makasi te abi badocument no eza na kati wana nga moko nasamba lisusu te alongola bilamba asala ntango asali nasota nazwa document natala boye document mosusu yango te abi nasali ere nabosani document wana na ndako yakalobi na 19h 3 fois mobimba lobi na 19h na ye navanda wana ti 0h bakotisa ngai te naye komona ya maître na ye aye koya kota na moto konaki notika yo veka aza azosala baémission oyo alobi akotisi ngai na motuka aye atiki ngai ntango atiki ngai azonga na ye lobi wana nabengi azwi telefone te ok problème eza te natiki eleki 3 jours naye kobenga ye azwi telefone ngabi papa okomi azwi telefone te oh non telefone na ngai eza sur contrôle bazocontrôle telefone na ngai yango nazoboya kozwa baapele boyeboye makambo ebele azoyebisa ngai ok problème eza te mais olobi nini olobaki na ye kozwa badocument na alobi na ngai ok problème eza te oza wapi boze alobi na nga ok problème eza te oza wapi nayebisi naza na ndako ok tokutana kasi na station ma campagne non ayebisi nga yaka na bureau nga bino na bureau wana naza fatigué chaque fois kushaka na nga na bureau wana pesa place ozosambelela bato nalingi na nga na bureau na yo te na oya na bureau na yo te parce que nakomaki na idée yake na luka nazwa mwa preuve moko boye buke apesanga badocument na ngai na ndenge moko ya mabe te alobi na ngai ok tokutana na station ma campagne na 9h nakomi na station ma campagne na 9h aye na jipe na ye wana amemi ngai tomati na ye ti na météo ayebisi ngai oyebi ke nazala na ndako na ngai moko na météo awa nasali sambla ngai bino nayebaka na ngai te mais
na yoka wa memir ki azala na ndako na météo mais na yebi na nga place ndako na yeza te parce que mobali na nga pe asomba pe ndako moko na météo wana babotola ye. Après tokomi na ye bafungoli porte ayebisi ngai nakitisa mutu na se natunangi tokende wapi o leka tokende ka omona place tokende na météo na lopango na ngai tokoti na yebisi ngai na batama na se na batami mpo sentinelle amona ngai te afungoli porte tokoti tokende na suka puisine yango oyo na ndenga nsima aparke namoni abaluki na nsima abendi kofre na ye abimisi orevove na ye wana aye nango na kiti ya nsima ezalaka na mwa elamba moko boye neti poche na kiti ya nsima wana atyango na kati wana ayebisi ngai abi baluka liboso ye baluka na nsima ntango na baluki na nsima namoni ye abandi ofungola chemise na ye deja ngambi sikoyo awa obengi ngai po toya kosala lisusu ou bien oyo opesa ngai badocument na ngai otalela ngai nabisi ok nalingi na suba nazalaki na posi ntango aloba ndenge na suba wana po ke afongola nakita nakima na nga apesi ngai 2 sachet abi na ngai suba abi ok nga moko naki obwaka masuba na nga alobi pesa nga masuba wana nga moko na obwaka na nga azwi masuba ntango azwi masuba na bino avo kutu asuba abandi olongola bilama mutu moko abengi ye mwasi na ye alinga bote fala sambelela ye ntango azosambela nga bino nazwi telefone na ngai nasali neti comme si nalingi natia kamera nga bina meka nano kofilme muku na oyo po ke nalakisa image ya kobanga apesa ngai meka nanga parcelle natie kamera na bundubundi nazalaki kutu nayede teke kamera ezwaki ye ntango natie kamera nayebisi nalingi nasuba azwi masuba wana nzoka kamera ebandaki kozwa asali makambo na ye alingaki asala na kati ya mutuke esili pendant 46 minutes oyo évêque amatelaki ngai 46 minutes yabi oki omelela nga drogue ou bien omeleli ngai biloko nini abino eza naturel nazalaka ka boye abino me mokolo na kushena na biro ozalaka boye te abi pona na l'action nyonso oke nalingi yo nga bino osokomi mokolo biloko ya boye mokolo mosusu okende okufa likolo ya mwasi mosusu ono naza na bakafe moko boye na mielaka ya baindie nasomaka ngo na galaxie eza kafe moko na miel batekaka ngo eza na miel yango nde na mielaka eza nango na ndenge moko ya mabe te ok asali makambo ntango asisi me olobaki na ngai omemeli ngai document awa lelo tozosilana olibere ngai oyebisi ngai kutokopesa ngai na mbongo libere ngai kasi ngai nakamata nzela na ngai nakende nayebisi otalela ngai eza menace ou bien eza ngai bino na menace mpona problème ne tellement azalaki aza brutal moko akosakana te na bando obanga ye asilisi alati bilamba azwi munduki na ye abaluki liboso ya kiti ya liboso ayebisi ngai abi kita na kiti ya liboso ntango na kiti ya liboso alalisi kiti mpo bafongola porte tobima kote akende na masuba na ngai namona place abwakela masuba na ngai te nayebisi alengi nabwaka masuba aboyi me tobwaka ngo na nzela bino nga moko nayebi place naki obwaka ngo eza bien te kobwaka masuba na nzela après ayebisi nga bi mikanda wana na bosala ngo na bureau na église tokende na bureau na église ntango tokomi na ye na pont moko ezalaka oleki station ma campagne ozokita pont moko ezalaka fokita na bandal wana ayebisi nga abi nakita awa bato baza te okita yo ozwa taxi so tokende mbala moko boye bato bakomprendre babe ezwa taxi olandanga ntango nakiti nazwi taxi mpo nalanda ye muku nakima ngai akima na mutuka akotela nzela mosusu akenda nakenda ti na bureau navanda na bureau ti 0h mungu na ye te nabenga ye azwa telefone te nazongi ndako naye kobenga ye après 3 jours nasali sms nabi ok kantia vi na ye mobimba mobali na ngai vi na ye mobimba abonzelaki yo na église wana oganye mbongo ebele nsima na ye nsima baprofesi na ye lelo akufi ozwi ngai kombilanga na yo obimi mpe na bana mwana ya kantia yango mpona motema mabe na yo balingaki basala chantage okoma opesa bango mbongo pour ke baloba eloko te balingaki bakende kolobela ngo na molire pa bana
opesa bango bon ko baloba eloko te oye pe osakani na nga mama moninga akufi lelo aza te okomisi bana na ye bilanga na yo après ça oyo kozwa na mwasi na ye olobi asa akufi déjà ok ndenge eza boso opesi nga mikanda lopango te après okushe na ngai sans préservatif nayebi te eloko nini otiki kati na nga nayebi te eloko nini otiki kati na nga pour la santé na nga il fallait pas sala nga na examen pour la santé na nga de 1 moko na lukisanga ya tinda ba avocat na ye atindelanga bato aye ato solola boye mokonzi wana abengisa mukuna asolola na mukuna yebisa ye mokonzi aliboso na kedo na ye ko bengisa mukuna ayebisi mukuna mwana wana soit 10 ans aza déjà na ba preuve na yo pesa ye mikanda na ya lopango soki olobaki okosalisa ye yo kutolakaki okopesa lopango mosusu libere mwana wana asala vie na ye oyebi azalaki mwasi ya mwana na yo makambo osali oyo eza soni mukuna alelaka papa na ngai ezama yese sopani limbisa nakosala yango nakosala makambo nyonso tokoyebisa ngai lobi ntango tozongi lobi wana mukuna abenga na biro na ye apesi nga $1000 oluka ndako abengi commissionnaire na ye moko Constant ye wana na mutuka Constant mema ye boluka na ye ndako ndako yango ya kombi ata ya 300 mais garantie ezokoka te toki ozwa ndako moko 350 babengi ye no yo ozonga ndako utikelanga makambo ya charge wana ya ndako nga moko na kozwa charge nango nazela na kobenga Constant alobi moko na bengi nga azimbongo wana ngabi ya bon azimbongo problème ezate na boye ko zo monsieur pa mokonzi wana nazotalela ye après na ye omona eloko te moko na bandi menace nanga place nazalaki mokolonda kwa na benganinga maître na yaki asolo ina ya lebi papa yo moko akamso zo banga te atende ngolobi olobelaka bato mokili mobimba bakondima yo wana oyebi ke makambo mwana mwasi aza nango ata so expliquer mokili mobimba mutu akondimelo aza na ete papa parce que osali nanu bien te makambo oyo osali ye oyo mais poni okoluka na ete pona nini mokona alobi mutu no ezali kusala bien te abandi okangele ninga mesani kokangela ye wana abifi wana deja nazo gérer yaza na maboko nanga soki na pesi ye mbongo ma akokima na yakokende ndenge azana ba image wana il fallait azala kaka na gérer ye kaka mais gérer ye pesa ata mbongo azo moyen de vivre azala bien quand même alingité après maître na ye ko ipsanga via lobby ndenge babengani okuna oluka place moko hôtel na novanda pona une semaine bazo misile mbongo moko bango azaka na gouvernement azaka na présidence azaka na komo ya bato ya président Fouachi président le bien opesa ye mbongo boye ezela babengana kinga déjà place nazalaki nazaki na mwana libanda na ndimaki na kiozwa na hôtel wana tango na vandi na hôtel akomi après 3 jours akotini na ngata $50 akotindela 50,000 akotindela ngai $100 et pas mettre naïf nazaki na moyen de vivre te na monaki naza na esika okende te na vandaki na ngana après na yekoloba mais papa nazo comprendre loko to na sina solo na banda wana déjà kokende so pas mutu wana te abandi ko diaboliser ngai pa mokonzi wana alobi na yo kutoza kuluna oza pona ni ko filmer ngai alobi a critiquer yo alobi mabe pona yo kokende so kuna te batwana baza ba escroc ngai mutu na bino ko sala abandi ko diaboliser ngai na moni mutiko tango alobi bongo ngai po mais mutu ngo ndeko na banda mimi ngai pa nai mais mutu ngo ko miolo baso mabe pona nga pona ni so binga so téléphone te mokonzi ngo ko sur le téléphone te azaki ni mutu ya IDPS ni mutu ya PPRD azana ye azalaki azana ye ka mokonzi ya compagnie moko boy après baye kovanda nanga moko nazo pesa subonga bato hotel te bonga kolia izate bato hotel bakomi menace nangai baluki elobi nini akoki osala nga bino ndenge ye alingi kinga ezala te maître na ye wana atindi ngai nakende kokangisa ye na justice
abi vie oyo nazomona deja eloko ya malonga eza te kende okangisa ye naye kokende na kabine moko epa maître kabengele asolo na maître kabengele nalakisi ye baimage nyonso nalakisi ye babiloko tala boye natindela ye te nga moko nde nazalaki na biloko nanga alobi nanga ok lelo problème ekobima mokili bakoloba ke asali mabe tokende nanu epa papa moko poker nini kombo papa nani nini poker zela kombo nezo ya kombo ne ekimi tokende pa poker wana na solo na epo bango baza bakonzi moko baza bapapa moko ya baluba ya kala nazokende kokangisa te me nazokende nanu kosolo na ye en tant que papa pour que lelo so bayoki naza na mokuna na justice moto ata moko ta ye kokondane ngai parce que eloko mokuna asali oyo eza violence oyo asali yo nanu abuse na yo après apesa droit na yo alingi opesa droit na yo savoir tokoma abengi papa wana poker wana azwi telefone tokomi epa poker abandi expliquer poker nalakisi ye alobi nengaki nakanga mokuna wana na dossier moko boye aesoka mpona lopango asala teti moto abondela ngai natika eza paster na ngai boye abenga paster mbakadi paster nde asengela ye natika ye me mokuna eloko asali oyo eza bien te akokosala betise asali te boye ata balobi yo ozobunda mpona mboka ata balobi soki mpona nini akosala boye te aye obenga mokuna abengi mukuna bayebisanga mukuna yepa nini na tongo makambo basolola na mukuna na yebi na ngai te baye ko fixer ya rendez-vous tokutana na pasteur abengi procureur na abengi pasteur na ye apesi rendez-vous tokutana na pasteur wana pasteur Mbakadi na procureur wana na avocat ye mukuna na avocat na ngai na ye mukuna na lemba wana na église moko eza na lemba wana mukuna bapesaki rendez-vous 9h mukuna akoma 7h babengi biso asa komi wana toye wana na bandi kolo makambo nyonso pasteur wana asenga makambo eza makambo esuni mama eza mpona réputation na biso nyonso kosala bongo te nga moko na obunda na trouver solution mukuna ye na document ya lopango apesi procureur procureur nda simba mikanda lopango ya simba yango tenga bino apesa ngai no comme on eza na kati teza comme bana il fallait apesa mais bien sûr même soko mbo eza te mobali ya somaki lopango afa bala ngai tenga komaki na démarche yake atia pe komona ngai na kati na mwana nda yake kobela wana ozoyoka pesa ngai document ngana simba mukuna boya bi ezale pas procureur ok problème ezate ezali pas procureur yo pe ozopesa téléphone nga bino website nga lelo te kinga na opesa téléphone abino ozotika téléphone awa direct na nga ya panta ya jipe pasuki tango direct ya jipe pasuki na lobby na tango direct ya jipe pasukaki ezalaki na pasolaki yango na nini pour que naki mana téléphone bakobo tolanga téléphone bakosanga ndenge ya pesi mikanda te ya lopango naza na confiance te bakosanga babotolanga téléphone bapesa ngai nini soda moko akende na ngai ti na télé wana babambeli ngai nini direct ya jipe nazongi su na kati ya bureau wana tango nazongi bayebisinga na tia telefone na mesa natia telefone na mesa prix ya telefone eza combien nayebisi bango paster ya mangimba alobi oke ngai nazwi charge ya telefone ngai nazopesa mbongo ya telefone ye mukuna azwa charge ya bato ya hotel apesa mbongo ye alakaki yo apesa na mikanda ya lopango soki akopesa na lopango apesaki yo alakaki yo apesa yo mokuna oza d'accord oui naza d'accord okopesa na kopesa tosololi wa okopesa na kopesa bato nyonso bakepokela kena mikanda alobi na nga kendo solo na bana wana bosinye protocole d'accord memelanga bango bosinye protocole d'accord po boteka lopango tango na ye komemela ye bana pokera azoyebisa bana na misu na ngai ke ngai naza na droit na lopango wana te po kombo na ngai eza na kati wana te bana wana nde baza na droit soki balingi bakopesa nga pe quelque chose soki balingi te bakopesa ngai te ko utepa na bana ngai biso na bana toyokanaki na déjà ke toteka lopango nazwa 50% bango bazwa 50% tango tokeye na bango epa pokere na banoko na bango pokere ake kodiabolize bana ngabi bon nazomona lâche moko likolo alobi boye asoi disant maître na yo
azosambela caméra na prison donc ngai na kokota likambo ya maître na yo te parce que maître na yo combattre pouvoir na biso o biso tozwi si caméra combattre biso na pouvoir ya lingi akende kobatika caméra soki ozoya na maître wana awa ngai na kokota likambo na yo te natiki nanu na isolé nanu maître natiki nanu maître nazongeli lisusu papa wana ngai papa nga mutu na memeli o dossier na ngai après o diaboliser bana opesi bana idée oyo ya mabe o bango bazalaki na ngo te pourquoi alobi na ngai yo nga nasalika eloko mibeko elobi nga bino oyo ekomi mibeko te oyo ekomi yake okoma protéger mukuna po mukuna azokombattre soki soi-disant Kabila maître ya mukuna Roger ayebisi nga alobi na ngai mima bavie wana bazaki na pose babotola yo telefone wana nde basi bazwi telefone eloko eza lisusu kuna te bakopia yo eloko ata moko te mukuna yekoza su pouvoir makasi parce que procureur alobi akoprotéger ye parce que ye combattre nini Kabila ngabi me wana eza makambo na bango ya politique ngai nayebi nini Kabila te nayebi président ata moko te nayebi président oyo aza na Congo c'est président Faci ozoyoka Kabila azalaki na pouvoir na moment na ye se eleki sikoyo ya ngai ezali ngai eza politicien te ya ngai nini eza na kati wana bozwi telefone na ngai oh non ozwa mbongo yo soma telefone mosusu ale biso mokanda ke yo ozwi telefone kozala su na telefone oyo te soki tomoni oyo ekomi bozo manipule ngai nga naza congolaise te nasali mabe nde namemeli bino dossier na nga bokoma manipule ngai muku nasali nga mabe vraiment nayebisi ye nga bino koluka même soki mpona kokufa nga nakufa mais nosala to ye to nakutana na président Faci nayebisa ye parce que muku nazosala commerce na kombo na ye azobebisa vie ya bana bato na kombo na ye oh mutu tozalaki na imetre na nga mosusu abapesaki nga alobi na nga problème eza te mami ndenge sinye kaka lettre oyo biso tobima tokende nga bino moko bokoma oh ngai mami tibola bazwi telefone na ngai soi-disant telefone nde ezalaki na image bazwi yango so bamoni nga susu na telefone bakokanga ngai natikali na image wana te nayebaki ata nde nini ya kolongola yango te nyonso tu yango nde bino boswi bopesa nga nazwa ata bafoto na nga intime eza na kati wana bafoto na nga mosusu eza na kati wana nazwa baboyi numero ya telefone poeke alobi na ngai napesa ye mot de passe na bino papa naya kozwa ata numero na nga telefone abi okeyaka ntango na ye alobi na ngai yo ovandi wana ngai nabiki na kaye ozobimisa numero nga nazokoma ozobimisa numero nga nazokoma telefone na mesa ok nabandi nabimisi numero napesi akomi apesi ngai nini papier wana ya numero atikali na telefone alobi nakomeli mot de passe na papier nakomeli mot de passe natikeli mot de passe wana atikala na telefone ntango atikala na telefone nazeli mukuna data alakaki biso ekoki mukuna opesa mbongo alingi opesa te pesa biloko olaka futa mbongo bato hotel place okendeki otyanga bato hotel bazotyanga vi mal à l'aise mukuna alingi te alobi bino bokanisa soki bomemi ngai epa procureur nde bakokanga ngai boyebi te pouvoir eza na maboko na biso okosalanga eloko ata moko te likambo eza deja epa procureur so bino boza na posa mbongo naza nango te nakopesa eloko te bokende so bokende okangisa nga bokende okangisa nga wapi ngabi okay lendi nga nabengi maître na nga bokisaki ke lendi oyo nde ifale sikoyo akende po dossier ezaki déjà ipana ya binenga nakendeki epa procureur alakisi ke nga parce que azoprotéger mukuna soi-disant mukuna azocombattre Kabila eza makambo na yo te yo okendeki dossier no mosusu ozoyoka lendi oyo nde tobongisaki po tokende parquet mpona kofongola sikoyo nini likambo yango parce que ezalaki déjà na parquet na voix na kabo directement na moni ba publier biloko wana na bandi ko trembler ngabi me mukuna akoseki bango ebisi bango ke soki ngai na lingaki na zo deuxième femme eza parce que moi sine neza ni ndako asali lisusu ekobo nzamba likolo azomona nga nazo kwa sata ayebisaki pasteur Mbagadi ya Mangembu pasteur Mbagadi aza mutu azobanga nzambe alobi ayebisi vérité ke mwasi nazali na ndako asali ekobo yango nde na sali biloko wana nalingaki nazwa ye yo mwasi liboso asali ekobo ya mibale lisusu obali sika asali ekobo nga bino aluki place à se défendre eza défense oyo asali na ndimi te ke mwasi wana asali ekobo parce que muku naza politicien ya mabe papa nakenda epa bozoka makambo poke nakendeki na maki na retrouver solution ezaki te
ake diaboliser na bana wana po ngana zo eloko te bana ba yekoloba oh il fallait to pesa yo 10% na ba etant to teka lupango to ngabi papa mama lupango bolobi ko pesa so 500,000 bo pesa nga 10% muku na ke obise tina nga na bundi poto récupérer mikana biso lupango muku na ke osesa ba document lukuta ke azaki mikanda lupango kancha salaki na nyungu na yi quand même boza la peine na mawana o pokera ebiso ke yo za na droit te po kombo de za na katite ah bon muku na lobi akosala pour ke ngana zo eloko ata moko te akosukisa ngai maître na isinga bi mami déjà makambo oyo vie déjà poke ndenge azo protéger vie mpona oyebi ke vie azo lebela azo combattre Kabila oyebi ke poke alinga te alivre mukuna déjà louche moko na kati wana déjà poke wana mpe aza mpe kutu na confiance na yo te nazoluka oluka méthode nini mosusu okoki kosala ngai binga aza na méthode te téléphone bobotolinga image bozwi sikoyo méthode nini ngai nakosala naza na méthode mosusu ya kosala te nde mekananga mosaki après nayebi te soki soi-disant kote téléphone etikalaki bazwi image oye moku na ye moko wana azalaki na image wana azalaki na image wana amenasa ngai mokolo mosusu azwa image wana atindelanga bato mbala na mbala bamenasanga mbala na mbala nayebisaki nasala deja bavideo ya koyebisa bato ke famille nanga ata soki nga nazwi problème mokunda eza yo nde omoni oui Marie France oui ye wana Marie Force ye wana capable ya koboma motu bayo publie ngai bandeko na ngai bamama na ngai bapapa na ngai na publie eloko te muku na botolanga telefone muku nazalaki na telefone ngai na bandaki ozela après to bandozela makambo ya nini confinement oyo esila nde tomona ndini ya kolanse makambo wana totyaki yango lenzi awa avant lenzi tala bapiblie nga makambo wana réputation na nga nde ebebi vie na nga nde ebebi ozoyoka vi na nga nde ebebi na minute oyo nga natikala kozala naza ni mutu moko te atikala kobenga ngai ke zwa mbongo yango osala mokuna boye jamais même ntango nazalaki na baimage wana natikala te na bino aza mutu quand même asali mabe me azalaki na posa kosolola fami yango nde esila mokuna alingi te baavoka nde basolola na ye na ndenge nyonso tosololika mwa fami mokuna te azotyaka kitetina bozela mo makelele olingo sisa bato baodeklare makelele kuna na cuisine makelele makasi baoyoka te wana likangu nanga moto aolamba ozela aolamba pondu bozela makelele ah nzambe zela bozela pardon machine ezonika baépice pardon bolimbi ah s'il vous plaît makelele eh nzambe bolimbi pardon non. Ok, c'est bon. S'il vous plaît. Merci beaucoup, colonel Paps. Bonjour. Téléphone. On a vu combien de mots de passe n'a pas. Na combien de mots de passe n'a tiqué les mots de passe wa. Atikala na téléphone. Tant atikala na téléphone. Nazeli mukuna data la kaki biso ekoki mukuna pesa mbongo alingo pesa te pesa biloko la kafuta mbongo ba hotel place okende ko changa ba hotel bazo changa vi mal à l'aise mukuna lingiste alobi bino bokanisa ko soki bominga epa pour créer nde ba kokanga ngai obite pouvoir eza na maboko na biso okosala ngelo kwa ta mukote likambo eza déjà epa pour créer so bino bozana posa mbongo na zana ngote na kopesa eloko te OK de bo so ko kende kamisa ma ko kende kamisa wa azongeli isu Nana silisa makelele, s'il vous plaît. Ah. Nsambe, azoyoka te, bozela na keyebisa aza na cuisine. Bozela pardon. Ah. Live eza tellement important. Bozela pardon.
Non, je me n'arrête que yo canate, ils ont canate là ma face va pas déclarer. T'as fini? Oh. Voilà, yo kana sur zoloba. Merci. Je t'aime. Bon, c'est là on a likango hein. Muto a chimola ngai. To continue. Yo nga sala nga surprise à lamba. Bo azolamba pondu. Na Thompson na makaya. Bon, voilà. Ok. Lundi nga na bengi mettre na bon c'est que lundi oyo nde il fallait sikoyo akende pour dossier ça qui déjà ipana. Ya binenga na keneke pas poker à la kisi kenga parce que azo protéger mu kona soit disant mu kona zo combattre Kabila eza makambo na yote yo keneki dossier no mususu. Ozoyoka. Lundi on nde to bongisa poto kende parquet pour na ko fongola sikoyo nini likambo ngo parce que eza qui déjà na parquet. Na voix na kabo directement na moni ba tolé biloko wana na bandi ko trembler ngabi me mukuna a koseki bango ebisi bango ke soki ngai na lingaki na zo deuxième femme eza parce que moi sine neza nina ndako asali lisusu ekobo nzamba likolo zo monanga nazo ko seta ayebisa ki pasteur Mbagadi ya Mangembu pasteur Mbagadi aza muto azo banga nzambe alobi ayebise vérité que moi sina zani nanda kwa sali ekobo yango nde na sali biloko wana na lingaki nazo ai yo moi sali mami ngeni bote na so bali sika sali ekobo nga bino aluki place à se défendre eza défense o ya sali na ndimite que moi so na sali ekobo parce que muku naza politicien ya mabe papa na kenda et pas pour que na kende ki na moki na retrouver solution ezakite akeo diaboliser na bana wana po ngana zo eloko te bana baye koloba oh il fallait to pesa yo 10% na ba etant to teka lupango to ngabi papa mama lupango bolobi o pesa en 500,000 bo pesa nga 10% muku na ke obise tina nga na bundi poto récupérer mikanda biso lupango muku na ke ça va document lukuta ke azaki mikanda lupango kancha salaki na nyungu na yi quand même boza la peine na mawana o po kera yebisi biso ke yo za na droit te po kombo de za na katite. Ah bon? Muku na lobby akosala pour que ngana zelo ko ata moko te akosuti sangai maître na isinga bi mami déjà makambo yo vie déjà pour que ndenga zo protéger vie pour na webi ke vie azo lebela azo combattre Kabila webi ke pour que lingata livrer mukuna déjà et comme déjà louche moko na katuana déjà pour que wana pe azape kutu na confiance na yote nazoluka oluka méthode ni mususu okoki kosala nga dinga aza na méthode te téléphone boboto linga image bozwi siko méthode nini nga na kosala aza na méthode mususu ya kosala te nde meta na nga bokisaki lende aho tokende bote muku na plainte na parquet tokende kofungola dossier yango na cabinet eza déjà après likambo oyo koya nayebi te soki soi-disant côté téléphone etikalaki bazwi image po ye muku na ye moko wana azalaki na image wana azalaki na image wana amenasa ngai mukolo mususu azwa image wana atindelanga bato bala na mbala bamenasa nga mbala na mbala nayebisaki na sala deja ba video ya koyebisa bato ke famille nanga ata soki nga nazwi problème mukuna eza yo nde omoni abanga na ye moko azotima me mukuna aza capable ya koboma motu bayo publie ngai bandeko na ngai bamama na ngai bapapa na ngai na publie eloko te muku na botolanga telefone muku nazaki na telefone ngai na bandaki ozela après tabandozela makambo ya nini confinement we esila nde tomona ndeni ya kolanse makambo wana totiaki yango lenzi awa avant lenzi tala bapiblie nga makambo wana réputation na nga nde ebebi vi na nga nde ebebi ozoyoka vi na nga nde ebebi na minute oyo nga natikala kozala naza ni mutu moko te atikala kobenga ngai ke zwa mbongo yango osala mukuna boye jamais même ntango nazalaki na baimage wana natikala te na bino aza mutu quand même asali mabe me azalaki na mposa tosolola en famille likambo wana esila mukuna alingi te baavoka nde basolola na ye na ndenge nyonso tosolola likambo en famille mukuna alingi te azotiakaki te eti makasi après likambo baye kopiblie ngai
nazosenga bino mokili mobimba eza ngai te muku na sa publie ngai déjà muku na bibisi vi na ngai nazomema muku na justice naza na bapreuve mosusu oyo na obimisa na justice mpona muku na yebi ke ata ndenge bazofinga bazoloba wana makambo elikambo ya montage eza te makambo eza nango vérité eza normal muku na nasambe nasanga déjà na munduki na bato ke nasalela video ke ngai naza na image na ye te maître na yebisinga bimami mpona protection na yo ndima kaka salela ya image wana parce que vio akoya kosala mabe atindelanga bato na menace aloba kutu famille nanga mobimba tosalela ye image ke biso toza na image na ye te eza makambo ya lokuta oyo eza soki makambo yake bato moko soki bato moko balingi bapesa mbongo pour ke ntango bakopesa mbongo wana naloba ke bato ya soki tabenga bato anani wana soki soi-disant soki bato ya babenga ni kashu bien ni nazoyeba te biloko yango soi-disant o naloba ke bangonde bazopesa ngai bazopesa ngai mbongo mpo naloba ke mukuna nde bazolinga bacomplike vie ya mukuna nalobi nakosala na ngai yango te maître na yebisi ngai soki eza mpona protection no mami eza menace ngai naza na mposa na perdre yo te parce que maître azalaki maître ya mobali na ngai ayebi ngai très bien moko azali kote na ye moko kote na nga bandeko na ngai nga mutu na publie te ngai nazomema moko na justice nakolakisa mokili ke mukuna asali nga mabe naolakisa mokili ke mukuna peut-être vie ya bana basi ebele eza ngai moko te nga nakende osala image epa mokona mpo ke apesa nga mbongo ou bien mpona na menace ye ou bien mpona asambwisa ye te nasalaki mpona intérêt na nga intérêt ya bien ya mobali na nga pour que nalengisa ye moke akobimisa mikanda wana apesa mais muku naza teti amoni ke nga azalaki na état de faiblesse naza na eloko akosala te naza na mbongo te akomanipule ngai nde omoni asali babétise wana ye nde moto alance baimage wana pour que baloba ke bato ya soki bato ya soki PPRD balance bongo mpona bamonte bongo mpona kokweyisa ye eza lukuta bandeko na ngai eza lukuta eza lukuta ya lukuta eza lukuta ngai mutu ata moko te atikala kopesa nga mbona atikala mpe kokutana na mutu ata moko te soki ya bato anini soki bato anini ngai mutu bana olinga nakutana eza président Fouachi na bando sala tout et tout nazo contact ya bato pour que nakutana na président Fouachi papa président Fouachi ngai naza na insécurité na famille na ngai muko nakoki kosala nga mabe papa naza na posa nano ya aide na yo nga mutu na publier ye te papa justice naza na posa justice bandeko na ngai bankana s'abonner massivement wapi ma référence TV esika omoni bakomi s'abonner lisapi oyo kaka dobika bongo yo komi mbala moko abone esili bongo te tala ngonga wana ya mokeleke te ezali na mopanzi ya loboko na yo ya mobali kaka lisapi oyo dobika na ngonga wana dobika